cassé. Ils sont partis avec mon téléphone. Tout cassé. La porte, ils ont enfoncé la porte d'entrée. Et moi j'étais dans la chambre. Ils sont rentrés dans la chambre. Ils ont tout cassé. Tout cassé. Tout est cassé. Tout est cassé. Ils ont tout cassé à la maison. Ils étaient venus me menacer. Mbote balandi MDG DTV mafuta ya sika nzambe apambola bino sika nyonso ezwami bino to lisusu na bomisano kaka ndenge to mesana koya kosolola koloba kopesa toli par rapport à réalité et actualité nyonso oyo tokobika tokomona et juste pour toleka na kosunga baike to pe bayeba kolanda biso bayokaka biso et pamba te mokili to vandi eza na makambo ebele et na nzela na conseil et koyi ko orienter au pe kopesa au directif ya malamu. Oui, les amis, kaka ndenge congolais amesana kolala kolamuka kute na likambu oka mwa kimia 2 jours mais tant bolala bolamuki eyindi ezongisi boye bake boye basali boye babimi boye bamati boye bakiti boye. Et 2-3 jours passés en passant sur TikTok namoni yabe nde babengaka ye ndeko na biso Benita a tie vidéo azolakisa comment est-ce que ba agressa ki pa ya bana ya mobali na ye bana na ye parce que bana mobali ne ba bana na ye ba agressé ba betiye et ba pandi biloko ya ndako ba buki biloko ya ndako bande onangai. En tout cas, j'ai un petit conseil à donner. Na mutunyo swala na MDG DTV boyebi weza mère mère ayaka kopesa toli kolandisama makomi na nzambe et parce que mutu atindi biso na mokili ya nzambe mutu akeli biso ya nzambe et po tozala bien faut yoka pe tosa nzambe, vous comprenez. Et c'est vrai, il y a une réalité ou encore c'est qui yabe. Premièrement, yabe azali ndeko na biso congolaise oyo aza moko ya ba chroniqueuse ndenge to bengaka blogueuse tout ce que vous voulez asala ba émission na ye bon apparemment aza plus na TikTok, je sais pas si aza pe na YouTube mais et moi personnellement je ne la connaissais pas na ye koyeba ye kaka parce que na uti ko joindre TikTok par kalate. Ça fait plus ou moins 2 semaines que je suis sur TikTok. Nazali na compte sur TikTok mais j'utilisais pas. Donc, il y a plus ou moins 2 semaines. Donc, ce qu'on a TikTok, au beti coach la grande au monanga, tozo pesa 42 to mesana ko pesa toli ko sunga bandeko na connaissance pe na grâce mukonza masali biso. J'ai passé sur TikTok et c'est comme ça que en fait je disais que naeba ki ya bete et nayaki na yoka lisolo ndeko plus ou moins 3 mois passé boye bi boyoka ki ba mutakaliza ki ouais ça li ba à peu près plus ou moins 3 mois 3 ou 4 mois comme ça en tout cas umeli penzate ba mutakaliza ki ndeko na biso ya mwasi et normalement en fait la vérité c'est quoi ndeko na biso be aba Benita abala actuellement azana libala na France bon c'est loka ande ba masolo tozo yoka mobali wa abalaye c'est un papa ya mokolo. Et ye mutu yaki na Benita na poto na France boyebi ba mabala ya mwasi azo mukanda na sima mobali azo musima na mukanda na sima mwasi ndenge ezalaka. Donc ndeko na biso actuellement il paraîtrait azana na dilemme ou encore aza bon surtout utiliser ba terme congolais azana na morceau dire kokoso par rapport à la situation na ya mukanda boyebi na poto soza na mukanda te eza facilité donc azo dépendre na mobali si photo loba
ndeko na biso azo dépendre na mobali na ye mokanda na ye nanu ba renouveler ngo te atikali soki na 1 an bon je sais pas bato nde bazoloba mais certainement bref tozo comprendre de quoi il s'agit surtout bato baza na poto ba comprendre masolo ngo ndenge ezali et salaki ke ndeko na biso a voyager ki na Congo ka ndenge ye libala ne wana ndenge azovanda na mobali yone wana akendaki Congo na Congo kuna azwaki likangu na likangu wana ntango baosala buzoba na bango base filme ka bamambo tozo kolobela butu mo etongo pourquoi tokopekisa et plus grave moi ça m'étonne vraiment je sais pas en tout cas quand nde balobaka tokeseni na mokili oyebi ke ozoyiba ozotriche mais ozokozwa nayebi te courage kilo ya kofilme bêtise je ne sais pas bref azwaki likango moto ya théâtre comme ça balobaki Raïs bon je sais pas tellement nayeba pe bato ya théâtre ngo nyonso te Raïs onga nayebi elongi wana ondire eza ye te Raïs oyo toyebi oyo baempoisonnaka wana ondire eza ye te certainement Raïs mosusu mpo nayebaka bato ya théâtre mpenza tro te esalaki ke vidéo etambolaki na TikTok partout bon à l'époque je ne connaissais pas ndeko na biso et tellement pe na bande ko utiliser penza TikTok te nayebi suite ya lisolo yango te so pa yaki koloba le pourquoi so pa yaki koloba nini so pa se défenda so pa s'excusa so ki pe a expliquer parce que moto ata bomi moto quand même basambisaka ye bon toyebi personnellement nayebi penza te soki Benita aloba nini par rapport ya mutakalisation na ye mais ce qui est vrai ndeko na biso a salaki adultère a trichaki mobali na ye parce que mobali abala ye quand nde bozo yoka c'est vrai il y a une réalité nde bat bazoloba mobali ngo mokolo mingi et makasi na nzoto eza société toyebi ba congolais nde bazalaka makasi na nzoto eza société yango wana ndeko falaki moi luka satisfaction tout ça ok d'accord problème te mais likambo to yokolobela awa tozonga pe na o nyonso to du ko mentionner et c'est important to lobango juste pour to meka kopesa bandeko to bato mosusu peut-être bayebi penza te réalité to vérité ya likambo ngo e bandeli wapi et tu peux ekoma ti bisuko to komi et ndeko na biso bauti ko agresser pa bana ya mobali na ye c'est vrai bat bazoloba ke azui azo mérité yango kindumbo asalaki mambo belebele bon bref toyebi te lo nini esali bana na ba agresser et peu importe raison pona kindumbo maman ke na kosala to azosala ou encore bayokana te bazo maltraité premièrement elora liboso na koloba étant mère étant conseillère étant servante de Dieu l'acte est condamnable basimba jamais moi ça papa na nzoto ata so asalaki nini basimba moi ça papa na nzoto te c'est une malédiction parce que aza mama na yo bible mutezo loba bible zoloba oko découvrir bolumbu ya moi ça tata na yo te bible zoloba oko découvrir bolumbu ya mwana ya mwasi ya tata na yo te aza ndeko na yo bible mutezo loba donc ce qui veut dire moni Benita wana so aza na bana na ba ndeko ya bana o ba beti vous comprenez bien que ye tata na te muta bota ba mais le fait que bango mibale papa na mama balingani ba komi les loko moko premièrement l'acte est condamnable peu importe eloko Benita salaki yango na profiter na pesa conseil oza no zoyo kango zolanda ngai peut-être na famille na bino bo vivara réalité moko boy au moins si peut-être papa na bino en tout cas à souki sa bino motema matia bino mafuta tout ce que vous voulez n'osez pas ya kosimba na nzoto ou encore soki na parcours na yo osala eloko o obeta mwasi ya tata to mama botayo to mobali ya papa to tata botayo mon frère ma sœur esengeli olukelongi ya Nzambe. En fait, esengeli oluka o kende ko réparer. Donc tu dois aller timider, demander pardon. Pourquoi? Parce que tu es sous la malédiction. Malédiction mon anami sous boyete hein. Peut-être comme on a non ya marmoza nango bien marmoza nango boizongi sa boisala boy. Non, tu es sous la malédiction. Il faut réparer le quoi. Peut-être cela qu'on a une par ignorance. Tu dois appeler et demander pardon. Soka sia kufaza invité, faut le kabasel nanza me ba bonde la ponayo. Ouais, je te dis vrai et ça na Bible. Na bana koloba bana oyo bazana droit ya kobeta mama na bango te.
bana droit ko beta maman na bango te. Peu importe ce qu'il a fait, elle a fait, bazana droit te ya kotombola ya loboko ya kosimba ye na nzoto. C'est condamnable cet acte là. Et ndeko mwasi na bapota na elongi et ça lui vraiment pas si makasi. Et aucune personne mérite ces traitements. Aucune personne mérite ces traitements. Baboto les téléphones, babuki bilo andaku, en tout cas ya kitoko te. Bandeko na ngai violence réglaka elo te ou encore la solution te. Et même vengeance est la solution te. Vous comprenez? On est humain, c'est vrai, ils ont la réalité mususu comme tant place batu bazali parce que place nyoso batu bazama amboza ngaraté. Mais quand même photos ala na bomoto moko ya koyeba ko régler ba problème na biso. Et tous ala moi maele sage pour na ko éviter ba l'irréparable. Vous comprenez? So peut bon so babomaki nde basali donc ingeza malamu te. Moi personnellement je condamne l'acte. Et par rapport à notre sœur na oloba boye na opesa conseil na osola bande ko na bozola ngai bozo kanga. Les amis, c'est vrai na vie c'est vrai na vie ba réalité exact okuta na nango ota mususu o satandaki nango te. Vous comprenez? Yana batu basala kindumba na balabala non pas parce que na posa o kesa kindumba mais circonstance ya vie. Atali likolo atali na se, atali gauche atali droite azoe bata bandela pa suki sawapi. Ebele baboti bazala te bakufa misusu aboko me pa batu babengana ye a se retrouver na balabala et circonstance etindi akende kosala prostitution. En fait, la réalité est que la vie est même bateau. Et pour ça, bateau à commettre des choses bako salate abominable. Mais eza na ba maambo mususu na vie bande konangai. Il faut to boyango, il faut to éviter ango. Ndima pour un temps au souffrir parce que via muto na maboko nzambe. Ndima pendant un temps au souffrir. Et lobia mutu nzambe ka muto ebaka. Et nzambe oa capable a opeso sourire a opeso solution. To ebi ba témoignage eza ebele ya batu oyo abanana pasi anyo kwa mi alala balibanda asala ba 2-3 jours aliera te akoya ba mfuna nzala et po eloko tia na monoko eza te mais quelque temps après nzambo amonaka a se manifester pe vie a moto changer. Pourquoi j'ai dit ça? Et ndeko na biso Benita et na profiter pe na pesa message na bande ko nyonso particulièrement na bana basi amta liboso te eza ba biloko to sala ngo trop. Vous comprenez? Et babolingwa ba intérêt wana eza vraiment ba biloko ko éviter makasi. Et c'est vrai intérêt na mamu nyonso ezala nango mais ba intérêt ngo eza na balolenge moko boy na balolenge moko boy. Yo kelinga mobali aza mokolo oyebi bien ke mwana mobali so akomo kola nzoto pe lembaka siko yo ozana jeune makile yana moto wana besoin que non tant ozana intimité na mobali o sentir que non ozali na mobali. Et pourquoi on dit mozo ba risque ou encore soko moni ke olinga mobali et pona bolingwa solo peu importe âge na ye sala yango. Mais so moni ke mobali âge wana eza yango te ou encore au tromper. En tout cas moi je conseillerais à nabana basi à ne pas faire ça. Vous comprenez? Yango bato baloba ke bolingo eza na mbula te ngana seka bango ngana seka bango. C'est vrai eza na ba âge moko boye oyo eleka nango mwasa oza mukolo mobala koza la mukolo eleka nango. Mais il faut faire très attention. Il faut tala ba paramètres nyonso. Faut pas tala ba paramètres nyonso. Et ana ba âge moko ezana ba âge mususu tango moto akomo komango eza mobali eza la mwasi. Bande ondimela ngai ata so oza rambo ango ela ba ma mususu okokosa ngo soute. Vous comprenez? Et puis ba papa mususu bazwa ba risque. Omoni ke âge poussani.
ongela kozwa mwana oyo akozala mwana mwasi oyo akozala na age ya koko na yo nga na kama wa batata ndenge wana okoki kozwa mwasi moko akozala age ya mwana no asuka mais tu te cherches des problèmes après lobi ntango akotrompe yo ekomake no basi baya mabe meno attendez faut des fois tozalaka mpe bato toraisonnaka moi au fait bon c'est vrai motu wana ndenge na ye mais nga personnellement en tout cas bolimbisi nakolingana nga mobala mokolo makasi te nakolingana nga mobala mokolo te mpo nabonanga nabona nyokwama naboyi na ngai na nyokwama nakoma kosumuka nalingi na ngai te vous comprenez nde nauta koloba ya des choses à éviter Benita ntango alingi ye mobala mokolo fallait assumer vous comprenez ayeba ke mobala wa mokolo na place oyo na tromper mobali ya kitoko te yango na conseil na bandeko nyonso basi olinga mobali mais comme pendo moni ke non nde eza bona minute ozana en tout cas ma sœur ozosumuka ou encore so ozana intention ke no sala ba mambo du genre to pour que tromper mobali tu pêches na miso nzambo ozosumuka yango moni na lobaki il y a des choses à éviter so moni kolinga mobala mokolo pona bolingo ou encore oko assumer kolemba na ye makambo na ye nyonso oko assumer oyo bakongole babengaka ku moko ekanga motema vanda ke oyo ozwi obali tata bato epi après okoma konyokola ye na batension na bacrise je sais pas moi eza kitoko te eza malamu te fale ye andima mikumba na ye oyo andimaki amemango ntina suka sikoyo yo obali mobala mokolo monike kuna masolo en tout cas eza mobulu ale okomi kobima libanda eza kitoko te eza propre te lelo oyo tala modele ndeko aza ya kosambwa les gens bazoraconte n'importe quoi bato mosusu bazolobaki amérite yango bazoloba azwi bazofinga ye pourquoi simplement parce que oyo asali ye soni asali bondumba na ndako ya libala donc c'est triste et regrettable bandeko na nga to evitaka babiloko ya boye to evitaka c'est vrai bolingo ezala na mbula te ndenge bato bomesana koloba ok d'accord mais faut tala mpe baparamètre mosusu surtout so oza moto olingaka nzoto kozwa bariske ya boye te so oza moto olingaka nzoto kozwa no bariske ya boye tokende kozwa mobali to mwasi bwana ekart so mpe ya ba 20 ans soki mpe combien d'années babiloko wana ezalaka trop c'est très dangereux pour éviter des choses telles que ya baboye siko na miniti oyo ndeko na biso donc aovivre na singa na kingo komona déjà eloko oyo bano basali ye kovanda continuer pe kovanda na vous ne réalisez pas ou encore vous ne voyez pas que vie ya ndeko eza na risque bozomona te ke vie ya ndeko na biso bandeko na ngai bomona te ke vie ya Benita ya na risque so pa lobi alongwa wana mobali wana so ake kofunda to ake koloba ke non akimi libala donc ndeko kozana problème mukana na baroboto lango toyebi réalité apoto ça va lui créer des problèmes et puis après comment donc c'est compliqué en fait yango mona bandeko loba bandeko na ngai ya des choses à éviter siko selo bato mosusu nde bazoloba bato bayebi balua yango ndenge etambolaka surtout ke na mboka France nde baza wana azo obligé il faut se soumettre sikoyo se soumettre avec tout ce qui se passe là ndenge eza wana il faut azela ti mokanda ne kosila et puis après bongo ntango bako renouveler en fait ekomaka bo belé moi personnellement tana mona ebililo wana esalenga pasi en tout cas bandeko na ngai naza na kozala molai te conseil oyo nga na ye kopesa na biso eza kaka ke eloko liboso à retenir peu importe situation en tout cas zwa maîtrise enfin koyeba korégler likambo na selon bomoto eza important maîtrise de soi eza important épargnera bato na baproblème ebele kokende kobeta mwasi ya papa te kokende kobundisa mobali ya mama te même mama aboti yo même tata aboti yo eza malédiction bible ezopekisa à part yango bandeko ya basi surtout même ya mibali mais na koloba na bandeko ya basi faites très attention na ba relation c'est vrai bolingo ezala mbula te nde bato bamesana koloba mais faut botala ba paramètres nyonso faut tala ba paramètres nyonso mibali balembaka avant par rapport à basi oui par rapport à basi mibali balembaka avant yango bomoni ngai si fona conseiller moto
moi na moi si et surtout na temps actuel au basi ba mo mema posa nzoto na maboko on dirait ndeka toyoka posa kolia biloko nde toyoka nzala so monique wana trop chaud sexuellement madame Mouto zo mobala un peu jeune ouais pas trop jeune mais un peu jeune par rapport na yo yo alinga ba melisa ko yango ya melisa ouais zo mobali yo bone ba écart gravité boza ba âge moko boza mukone ya 1 à 2 ans akoza ya na yo ya ba 2 ans et ça va mboule belé te 10 15 20 ans après lobia okoma okomikokende kobima libanda vous comprenez et surtout batata bazala balinga kozwa barisque wana trop ya okipe ta mona makambo mosusu te ya mona kaka vrai chéri ya omona kaka mwasi ya mwana moke oyoka tata moko 60 ans akokezwa mwana ba 30 ans po abala mais vous cherchez des problèmes hein oh génération ya ba AVC génération Android génération ya ba AVC outa mongo mosusu na mosala boye oyo ofungoli porte boye pa okuta mère na tata mi en flagrant délit na soki nani yango wana oyo okufi pamba pourquoi vous cherchez des problèmes hein surtout nga na kamwa batata batata ebele nayebi te so ezala problème nini koka tata mwa mokolo na mwasi ya mwana moke ezala nini yango na bino moto wana mai na makila yoka ntina baebandelo koforce komela babiloko epuis après vino mbona omelamelaka babiloko wana na 60 ans 70 ans obana omelamelaka babiloko wana vous comprenez un peu donc il y a des choses à éviter so olingo linga motu zala premièrement na bolingo solo mpona motu wana babolingo baintérêt ezalaka na baproblème bandeko na ngai ezalaka na baproblème surtout babiloko neti ya bajare bo ifo koevite yo kezwa mobali ya mokolo ozwi barisque après po lobi oyo bana kotrompe c'est compliqué lelo oyo botande vi ya ndeko ekomi botande ndeko ya mwasi ya sambwe botande image ya ndeko eza terne réputation bandeko basombaka yango te réputation basombaka yango te sikoyo bato bakokoma mono na baimage moko boye libala yango toyebi ke ezala nango te ekumela nango te demain ozala mposo obala est-ce que obala mobala te eto boyimai na ye je doute sikoyo so obala mobali mosusu mobali nini to famille nini yango kondima mwana bango akende kozwa mwasi oyo atrompaka mobali po image mo etikali na mito ya bato bango bakoyeba te ke soki osalaki yango eza parce que non parce que ozalaki mari ozali na ndako na libala mais obimi libanda vous comprenez un peu donc vraiment nzambe asunga biso les amis Bible ezoloba pour finir la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse kobanga nzambe ese bandeli ya mayele bandeko tobanga nzambe ozati au son de ma voix ondimela na yesu te fele parce que ye mutu akosunga yo bisiko okoka te okoka oyo ezala impossible ekoma possible ouais c'est ça le rôle du Saint-Esprit ayaka na bafaiblesse na biso ya na bato oyo bakoka kozala fidèle te na bafi na bango basi tout comme mibali mais grâce au Saint-Esprit grâce à Jésus bakoma fidèle donc c'est ça en fait c'est ça vraiment que le Seigneur vous bénisse tokomi na biso na suka par rapport ya épisode oyo et vous continuez aux la connecter vous partager balien na biso nzambe ozanga te kopambola bino merci beaucoup et quant à moi je vous revois prochainement ezalaki tolikati na bonzambe avec Mère Dorcas la grande dame. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, à plus. Ils ont tout cassé. Ils sont partis avec mon téléphone. Tout cassé. La porte, ils ont enfoncé la porte. La porte d'entrée. Et moi j'étais dans la chambre. Ils sont rentrés dans la chambre. Ils ont tout cassé. Tout cassé. Tout est cassé. Tout est cassé. Ils ont tout cassé à la maison. Ils étaient venus me menacer. Ils ont tout cassé. Ils sont partis avec mon téléphone.